Original. Original. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a Lelo Nakolobela, réalisation Oyo, président de la République, Nabiso Félix Antoine Tshisekedi a sali depuis a commis na pouvoir, ça fait maintenant 9 mois. Pour elakisa ba congolais ba oyo bazali amnésique ba oyo bazali ko sala semblant ba yebate bon mona bino moko ke président de la République otozui makambo sali na 9 mois ezali makambo ko o kanamba salate na 18 ans donc ezali pona ko rafraîchir mémoire ya ba patriotique surtout ba o baza non patriotique parce que vraiment ce que zali patriotique na moni tina oyo okolinga président na biso Félix Antoine Tshisekedi a réussir mandat n'a été donc ceux qui aux Olinga sur mandat n'a été Olingi Mboka na ote yangwana biso na 5 minutes tolobaka pe tozo répéter que tozali ba collabo ya Félix Antoine Tshisekedi parce que azali mwana mboka parce que tolelaki mingi ke pouvoir ezonga na mwana mboka pouvoir ezongi na mwana mboka siko tozali komona ba congolais heureusement bazali minoritaire ba oyo bazali majoritaire o balingi mboka na biso parce que tozali koyoka mawa na passe na motema kotala ba discours mususu bandeko na biso bazali ko beta na makambo bazali ko beta ezali même makambo oyo babandaki koloba tango Kanambe azali na pouvoir nazali ko répéter lisusu Kanambe na minute azali et l'autre côté ceux qui ba oyo bazali ko pese pouvoir ba oyo bazali ko pese importance bazali batumoko bazali na tinate bazali ko salaka pour amuser la galerie na répéter le sous Kanambe na minute azali l'autre côté président de la République azali Félix Antoine Tshisekedi Kanambe pour président na biso alinika ka makambo ya Britande la te parce que ndenge na lobaka ke ce qui président na biso a aussi esprit à vivre la musique na minute ako kangisa Kanambe ne ba kangiye Kanambe ba kwena ye Kanambe akeyi libela mais président na biso azana tina kosala te parce que boka na discours lobby azali dictateur te bo lukapete ke beaucoup mesaye dictateur Kanambe ba kokangaye na pepele na malembe nyoso na répéter le bino Kanambe azali le côté na minute bino mo boyoki boyoki ke de ya bando kansa donc ba généraux bazali na FARDC bazali ya ye bo monike ba boyiye donc alingi neta benga bango ba boyi ba lobby ke président de la République, chef suprême armée Azali Moko, Azali Félix Antoine Tshisekedi, Makambo Kanambe, Bako Kendete, ce que Abeng Saka, Batunaye, Oyo na Kingakati, Oyo FCC Naye, donc il y a Azali ce autorité morale, Abeng Sabaron, mais Amekana ba soldat, ba soldat, ba biso, tozali ba soldat, to la taranjakoma, to ebike, Moutazo, Pesa biso mitindo, Ezali Félix Antoine Tshisekedi, chef suprême armée, Moutumusu Azali Tendeng, na Etsa Binoka, ke armée Ezwaka, ba mitindo na Moutumoko. Armée que soit mitindo na batumi balé te butu na basoda ba on qui armée comme soit mitindo na batumi balé et comme rébellion donc ba généraux tout armée mon bimba mutaro kumbela bango pesa bango mitindo ezali Félix Antoine Tshisekedi yem tazali chef suprême ya armée mutumususte donc botika distraction Kanambe bo bandoko yoka mingi parce que tant ezali ki tozali ko sala gouvernement tozali ko sala makamba sénat azali ki na droit à pona batuna ye oyo bazali na FCC na epo bakota siko Kanambe donc tozo yoka ye lisusu te donc bo beta ka kutu masolo na ete ye tozo zilaka ka azwa solo na mbuntu to na dikosi abu pia to vandi nie na mboka na biso parce que congolais tozo comprendre te congolais nyoso tout parce que congolais oya solo neti biso neti ba Doudou Swami donc tozali bato toza na sima président de la République ba Brice Piana na Grini bazali sima président de la République bato bazali oyo bazo sala makamba buzo bazali ba congolais te to ebité ceux qui bazali be colonie mais bato bazali ko pola bazali kondimate mboke zali ko bonga bato bazali kondimate oyo mitema mabe ndenge na yesa binoka ke mutu akofinga oyo akocritiquer réponse zali béton béton béton. Donc, bazali ko pola bazali kondima te, mais ba kondima yango kaka na suka parce que solution ozali te, mboke ezali ko bonga, bazali kondima te parce que na motema mabe na bango, na motema ya division oyo fayulu asaila ki biso, mais boye bake nzamba ko confondre bino parce que oyo azali wana azali mwana mboka
nzambe mutu atindi na masolo oyo azali kosala po abongisa mboka na biso. Nazali siko kolakisa bino image moko ya SCP ex Onatra. Boyebi ke Kanambe tango azalaki na pouvoir, Kanambe akenda ko inaugurer na gare centrale ba wagon sans locomotive. Donc aye boye président de la République mobimba aye penza ko inaugurer ba wagon, donc aye ko inaugurer ba wagon locomotive ezate, donc atambola na train te, donc a côté asimbi ba kiti pour ye biloko tout ya luxe aye ko découvrir yango na mboka na biso, asimbi biloko abimisiko avec Félix Antoine Tshisekedi. Nazali ko laksa bino botanda ba image bomona ke ex Onatra ba train ekomi ko kende na Matadi Kinshasa, ozomona ba train moko confort ya kitoko makamto ya kitoko po bomona ke le peuple d'abord ba changement ezosala malembe botala bino moko na ba image train o ezokende Matadi na Kinshasa, botala ndengi train zali kokende parce que na era Kanambe, donc ba locomotive ezate, donc ba yiba ba locomotive ya ye moyen pas poursuivre Mukonji a ba train ezate parce que ye moko grand fa quoi, mais botala avec Félix Antoine Tshisekedi ndengi na pesa bino l'exemple vient d'en haut. Motel Kolo sera opé cet exemple. Okoki ko lo batezane ti yo papa parent aux opé cet exemple malamu na banano soki au sali reproche na banano moi na ko lo baté parce que yo vous allez exemplaire tant que na likolo ezali exemple mabe boko mona bino moko na se ko sala bien te bo mona bino moko ba ministre ba zuile lo poste tabaza batu ba witi na FCC avant siko bazali après siko baza avato déboulonner bango nyo surtout omoni ba osala musala malamu parce que bazali ki liboso na muto azali ki liboso aiza mayele te bourrique fa quoi, donc yango na bando osala musala na désordre mais boko mona bazana soki o meki ndengi président de la République mo kalobaki na Belgique ke ye muta nomaka ye pe muta ko révoquer ministre a osala faux pas a rozwa na fakata ako longwa musala, donc et puis soka yibi ba ko poursuivre bino mo na tieli bino botala ba image ya train o ezo relier Kinshasa na Matadi, botala bino moko ndenge masolo ezali ko changer parce que Congolais alingi a retrouvé donc honneur na ya zaleki na 1974 tanto salaki Ali Foreman tango Amérique mobimba ba star tout américaine ba yeki na Kinshasa ba yeko beta, donc ba Johnny Hallyday ba yeki na Kinshasa ba beti tango penza donc président de la République to tchaki penza dollar moko zalaki donc divisé par 2, donc un Zaïre zalaki multiplié par 2 na dollar, donc un Zaïre ezalaki multiplié par 2 ya dollars, donc monnaie na biso ezalaki makasi koleka dollar, donc ozomona ke soko ozali olobi penza ke ozaka olobi na Camerounais ke ozali Congolais Zaïre na l'air wana ou bien olobi na Ivoirien, donc ozomona ke bato bazali ko banga, donc TV en couleur, donc satellite bito tozongo à part ba pays ya Maghreb, donc pays Afrique noire, donc biso tozalaki donc ba 74 tango Ali Foreman ba ko bunde tozali déjà na satellite de tozali na télévision en couleur au moment où na Congo Brazzaville baza na télévision noir et blanc bazu en couleur te bazwa kutu satellite était parce que biso so to laxi ba information ya poto bango bazo l'examo 2 semaines après pour bomona ke tozali na avance yango Félix Antoine Tshisekedi azali ko zongisa biso place on pe akozongisa biso bino moko botala ndengi train o ezo relier Kinshasa na Matadi na esengo penza ko ozala Congolais mikolo yo ndeko ya Congo tuna ngai nini Train Express est zongi avec un partenaire idéologie société commerciale des transports et ports et STP na mokuse ex Onatra et zongi selbino mo bangi na Train Express new look, c'est-à-dire eza na ba condition ya kitoko net na film tala bino moko niveau confort ezalia wa palado madame palado monsieur kasi yeba que mokolo ya samedi 5 octobre 2019 nde Train Express new look et kobanda kosala musala nango kolongwa Kinshasa à partir ya 17h30 ti Matadi et kobanda kolekana Kisantu Kwilungongo pe Kimpese pona kozwa bato bisika nyonso oyo kotelema pe mokolo ya dimanche nde kozonga Matadi Kinshasa kobanga na confort ozali komona awa te yeba ke STP ex Onatra e buki mbongo e nyefuli mbongo e chango na prix ya mangondo na niveau ya kosakala te pona bino batu oyo bolela lux pe confort tala bacheli bino primo bobe na 46,76 dollars oza mobimba okoti na train oleki kitoko pe pro na bino batu ya première classe ezali na 23,2 dollars kote na bino deuxième place 17 000 francs ya pamba mais okoti na train na ba condition ya kitoko po awa bazali na restaurant bazali na snack bar pe service ekuba ba toilette ya propre pe lengini écran plasma oza mobimba na ba musique tout
bomone botele na mire ya nani ya société commerciale des transports et ports et STP na mokuse ex onatra o etieli bino train express new look na ba condition ya kitoko epi na prix ya mobobe okei oza mobimba. Chaque samedi train new look ekobanda kolongwa Kinshasa Matadi pe chaque dimanche train kobanda kolongwa Matadi Kinshasa na train express new look ya STP ex onatra bondi milangai ke awa sécurité pe confort ezali po yangonde musala ya STP na masolo ya transport. C'est naturel le soin. Donc bino moko lundi sans commentaire bon moni penza donc ba train oyo et que koza na mboka na biso depuis kala yangwana donc avec Félix Antoine Tshisekedi boye baké Congo et kozo ba train à grande vitesse donc tout le monde ba TGV en France Félix Antoine Tshisekedi akosala ngo congolais ako réaliser ba rêve na yenyo surtout bozo mona sikoyo bato amité mambeme na ba médiocre na ba ndoki bazali ko comprendre te ke ndengi budget na biso est doublé et ça lui même presque le double donc budget na biso ezali ki 7 milliards mais avec Félix Antoine Tshisekedi budget à 2020 et qui na 13 milliards donc bazo mona on est impossible mais bazo comprendre parce que ba mbongo ezali kokota na caisse à l'état donc économie na biso eza susu ndenga kalate donc bato bazali kona bazali kokam bokama bozo kama ndengini mais nanu bokam ete donc bozo mona que budget na biso avec ba médiocre donc ba premier ministre kala avec président na biso oyo ya kala président kututé donc ceux qui nani awutaki ceux Rwanda ceux qui nani budget mboka neti ya Congo ezali na 7 milliards le za ko passer na 13 milliards à plus de 13 milliards bozo mona ki na 2020 budget est doublé donc pour mona que Félix Antoine Tshisekedi aye ko sala liste ki te mboka na biso fozonga vraiment na top niveau ndenge zalaki kala puis et ko dépasser makambo donc président otozu sikoyo président moko na notozwate oya zali neti Félix Antoine Tshisekedi tout bato belé bazali ko kamo Félix Antoine Tshisekedi président zoko voyager trop baye pisaki bino ke azali président sika président oya kala kanambe a bebisaki réputation ya Congo a bebisaki masolo nyoso tout ya mboka na biso donc il faut akende à asseoir pouvoir ne avec sa politique ne aye nango et puis batu tout bazali attirer ba mona ye aya na mboka na bango ya ngondo bomona ki ke akei même Banque mondiale et PESI Congo 1 milliard pour recevoir 1 milliard non remboursable boka bien Banque mondiale et PESI mboka na biso 1 milliard non remboursable ya mutu ekosala ekocouvrir makambu ya bababa l'école gratuite na makambo ba semi wana nyoso tout donc ozomona ke Banque mondiale et déficit binoté et kabeli bino 1 milliard soko moni ke Banque mondiale ils ont kabela bino 1 milliard bibo remboursé non remboursable c'est que bazomona ke makambu na bino ezali bien mais na l'air kanambe jamais ba ko sala ba makambo ndenge wana donc bomona ke siko utilité ya président na biso ba voyage na zo sala azokendo zwa ba makambu a kutana na batu mususu ba mona ke donc kanamba zali suste ye mutakomi président de la République siko nazali ko lakisa bino botala image moropo bomona kaka ke président na biso ata bato balingi te bondi mata ba œuvre na ye nazali ko lakisa bino botala enseignante moko azali ko sepela po ba msu bando kaso école gratuite salami sikoyo ba enseignante bazana mbongo te bazozwa mbongo te ba ko greffer bon nazo lakisa bino image parce que 5 minutes ezala wana pona ko lakisa ba preuve to lo baraka bote botala enseignante oyo tellement que passe ezalaki donc akendaka mingi kutu musala te akomane ko teka na balabala donc li gabla ça na balabala fonctionnaire mobimba botala tangu abengi kuna na ministère ba PC sangoke biloko nyoso tout oyo Félix Antoine Tshisekedi a prometaki bango salaire ne leki na ba avantage na augmentation à salaire botala mama oyo ndenge azali ko sepela bokumona penza ke asepeli alobi penza ke esengo ya kozala fonctionnaire et bandi parce que na kanambe basalaki soki ba mbula boni donc mbongo ezalaki te babano ko seka bango lelo fonctionnaire a commis na respect makasi vis-à-vis na bato musu botala bino moko mama ndenge azali ko sepela ba avantage azui na salaire na azui donc na ba salier rappel ya ba salaire nyonyo surtout oyo kanambe banda ko futate bolanda na bilili Nini alo, nini, ozo sepela nini? Ozo sepela nini? Bacha makisi mbongo. Nini? Bacha salinga va bien, on aurait des Nani asali bien? Parti. Asali nini? Dambela ngai. Ndi maite na oza salaire basi sina musuli kolo. C'est là, combien de mois bibi? Asali 2 ans, na salaire te.
Zéla, Zéla, on s'en va jeter. Pas bien qu'il va coller dans la. Alors, Bini, Zéla. Abimbo, n'a bimi, ça n'a pas bimba. Abasi, on mort, 180, 180, non, 180, oh, peut-être bien, si on va battre, on va les sous-sous. On va la rendre. Wana wapi, wana wapi. La ministère enseignement, ça l'a sécopé. Ah, Nini. La ça l'a sécopé. Fati Beton. C'est quoi, non, ça c'est pas Nini. Pardon, on met le banane cabine dans une bonne année. Maman, ça l'a fait, dans une bonne lelo. Eh! On va sauter, oui. Papa, non, sauter dans l'embi. Dans l'embi, nous allons essayer la tiki. Donc, Fati Beton. Donc, qui s'allait mes bandes. Maman, la gaille. Yo boya nga voter Fati. Ina boya nga ndeni. Na boya nga na voter mwana mboka. Kani na voter ki alobende na voter boye. Na makama be fezala. Mamuli makama bien. Sala na ngai bimi ndambe na ngai. Fati, papa mwana masina kwente. Kisale me bana lobi na tongo na na musala. Pas Cécile. Donc baba c'est bien bon ya solo. Baba c'est mbongo yango balobi mbona ngasala na ngai bimi. Na 180 oya la kaki biso abakisi siko lobi na Fatini papa aumela na bake 10 de ata 30 32 mbute ne kata 42 mama langa ye oh kitoko wapi na mina mwana nga utanga malamu mama langa nzambe langa ye mama langa ye ndanga ye mama chikoso no, mais là, c'est ça, on a des voyages dans la vie. Ah, la vie, c'est mort. Téléphone est lit. Hé! Ok, banque. Hé! Comment on se rappelle la mire, hein? Oh non, mais on se la mire. Hé! Maman, on s'en va la mire. D'ailleurs, on s'en va la mire. Ah, on a fait l'idée. Leta kitoko eh. Leta kitoko mama. Dale amayo. Sale leta kitoko mama Fatima ngoma bango la papa. Banque ici ne pas la ça bango. Il faut qu'on regarde à 1000. Baya ba français l'état. La fille a vu son 1000 là-bas. La français est dans l'autre côté. Il va sentir. Bino moko bomoni sans commentaire maman obo moni ndenga zali ko sepela donc batu bazali ko sepela boy congolais zali ko sepela boy donc bozo mona ka ke président na biso donc nzamba za ko pambola etala mama boy penza fonctionnaire olé asala ka azora mbongo na musala na ye parce que on a ba poto moni fonctionnaire azali na garantie ya travail garantie à salaire mais tala fonctionnaire comment na ligable libanda parce que avec kanambe mbongo ezali te bazo futa bango ndige soki ni et puis mbongo ngo ezanga tina po bazwa yango ezali ki passe bon moni bino moko na ba image ndenge mama zali ko sepela. Donc avant de continuer tous allez qu'on marquer pause donc to marquer pause tous à quelques pubs il y a Oye les 45 minutes avec César Ngadi ensuite to revenir na suite il y a Basige Nabiso na 5 minutes avec César Ngadi. Et oui, du nouveau au Congo, bana kin, bana poto partout dans le monde. Émission la bino bozela qui a trop scola show déjà na kati Congo, précisément dans la ville au Congo, bana kin, bana poto partout dans le monde. Émission la bino bozela qui a trop scola show déjà na kati Congo, précisément dans la ville de Lubumbashi, avec votre servante Skola Ikuku. Akash ndezala kaka hein. Asenga mino poussa na mukie afanda. Vous me verrez bientôt sur Cléboa, original de César Ngadi Cléboa. Hein? Diego Ka, on a bien que Diego Ka pour découvrir ma solango et tout le monde est d'accord. Eh bien, chers amis, chers mélomanes, suivez l'émission de Skola Show, l'émission Skola Show de Skola Ikuku Akash. Bandeko Bonimo. Pour la basango ya mindule, pour la basango ya politique, basango ya art, ba programme surtout, suivez l'émission Skola Show, ya Skola Ikuku Akash. Et oui, du nouveau au Congo, bana kin, bana poto partout dans le monde. Émission la bino bozela qui a trop Skola Show déjà na kati Congo, précisément dans la ville de Lubumbashi, avec votre servante Skola Ikuku Akash ndezala kaka hein. Asenga mino poussa na mukie afanda. Vous me verrez bientôt sur Cléboa, original de César Ngadi Cléboa. Hein? Diego Ka, on a bien que Diego Ka pour découvrir ma solango et tout le monde est d'accord. À travers cette émission, bon, on a une surprise de Belé.
Hein? Nous allons vous montrer, vous allez voir, vous allez comprendre et vous allez découvrir. Donc comprendre, voir et découvrir. Hein? Des alakata ko sepel sabino comme d'habitude. Ba conseil pe ba remarque na bino za welcome na émission na bino. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'enzo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Salut, bana partout dans le monde, bana monde entier, bana poto, bana partout. Donc désormais, Christelle Kakuta Laurent de la presse, le site internet Clébo Original. Mon boss César Ngadi, tout le monde est d'accord. Donc désormais, l'émission est Kanakata Cléboa, ma politicien, il y a ma musicien, il y a ma artiste et comédien, il y a ma moutounion, cette fois-ci, le roi de la presse de retour avec force Clébo Original. Nous avons serré ma ceinture. Oh, elle est comme un foot avec César Ngadi, Clébo Original. Donc, Binomo Boto Landa, donc quelques publicités internes. Il y a Bissomoko, il y a site Nabiso, Bolandi, donc Skola Ikuku, Moni Binomoko, oh, nous surtout, et les gars, na 5 minutes avec ces engagés pour rappeler Bino que site Nabiso, Bissonde, to sala ba makambu, to sala émission ba livre littératique, to sala émission, il y a santé, to sala émission, il y a droit, il y a ba congolais, boye ba donc to sala ramasolo, oyo, ba site mususu ba sala mais congolais alingara mingi ba bêtise mais biso to kota na ba bêtise te to sala ka makambu oyo ba congolais ba site musu ba sala te biso to sala ngo po quand même bomona que différence ezali entre Cléboa original na ba site mususu donc to zali wana ka il faut bochaka maboko na musala na biso parce que ezali facilité na lingi siko na faire rappeler bino bomona quand même que président na biso oya sali na 9 mois oyo 8 ko koma ezali oyo kanamba salate banda kala na lingina bandana nu na école gratuite bomonaki ba parents bazalaki na pasi mwana kokisi 3 ans akende na école moya kende kotanga ezate parce que mbongo ya minerva les alaki donc mwana na yo pour atanga kelasi il faut zala na mbongo OK éducation awa bino to mona ango donc classe ezali eloko moko obligation l'état il faut asala tout mwana akende na kelasi mais biso komaki donc mwana parents en mbongo te akoke na kelasi te kaka wana kaka likambo kaka wana déjà wana nakanisi tout le monde est d'accord sauf to sisi wana tokei na masolo neti ya kankokolo depuis des décennies mai ezalaka te na kati kuna mai ebimaka te kankokolo donc moni ba soda bakomi kotia même bato kofutola na kati ya kan mai ezalaka te donc batu baza kosepela mai na kankokolo on dirait baza soki na mboka nini oke bazali na capitale. Bonjour. Wapi yango? D'accord. On pressionne nous. C'est le début. Si. Babini. Ah. Ah, pesa mais. On s'appelle, hein? On s'appelle, hein? Bokanga. Ufongolo kangi.
Balapi makamba lubwa kwa chao bacheloni. Soki tolongweka tokeka na bakan na kanchachi bomoni kanchachi président de la république tangazo ki bo konja kene ko tala bango promettre bango parce que président de la république boyeba o to prometaka e ko salama ko promettre bango bi condition bozo vanda bo pito ezalia na moni na ba kelase ezalia na banda ko ezalia na ko changer social na bino bomoni président de la république batongi banda kwa sika bazali ko tonge comme presque à la fin batongi ba kelasi na kati batongi donc bo pito o ezalaki donc abandonné hôpital batongi ya sika donc même hôpital ezali banda na kasi ezali soki hôpital ya Kalembelembe donc ya ba soda ba retaper yango na norme internationale donc pour bomona que président de la république azali ko sala makambo o penza congolais soki ozali na motema mabete il faut ondima yango à part ça boyebi ke ba fonctionnaire ba militaire ba professeur ba instituteur donc bazali sikoyo na magasin na bango o bazali ko somba eloko ekozala nem ekozala na pese exemple na $50 bango ba somba bango na $20 fonctionnaire nyoso tout bozali boyebi ke ezalaki idée botalaki yango na l'accès bino na 5 minutes ezali ya Chabani record Gabi Chabani record bo monaki ndenge et salamaki donc et puis ezali ko salama fonctionnaire a komi kozwa soins médicaux fele bana na ye na famille mobimba soins médicaux fele fonctionnaire a komi ko ndo somba biloko ya kolia na primoko ya mukie par rapport ya bato misusu. Donc bino mo bomoni vie ya ba fonctionnaire échangé surtout ba militaire oyo bazali ko bundela mboka na biso militaire azolia bien ta défendre mboka ndengeni na minute siko yo tonga président Félix Antoine Tshisekedi et pas ya soldat mais on préfère ko tabolo ko beto basasi parce que vie au bazali ko mener siko ba viva yangote ba mena yangote parce que avant makambutu il faut ko bongsana no bato ba kengela biso ya ono moni Félix Antoine Tshisekedi président la biso mona ki non social nanu ya ba militaire il faut changer ndenge na ebisa ki binoka ke bo constater que état de droit ekosala makambutu état de droit ekosala makambu nango bato nyoso tu baza ba fakwa bayebake bayiba mboka bakokangama nazola sabino papier botala ke preuve que Bruno Tshibala donc très fakwa premier ministre oyazalaki avant Ilunga bomoni ki aza grafa kwa tala mwana na yiba iso combien de millions na kati ndaku donc lelo bomoni ke Bruno Tshibala bazo poursuivre na justice pour détournement ya ba salaire ya ba fonctionnaire makambebele et puis e bandi kaka sikoyo donc bilo bondebe ke Tshibala baro poursuivre Tshibala na laksi bino su bomona ke Tshibala bazali ko poursuivre pe ako kangama yekuta ko kende na prison makala te na prison oyo kombo nango angenga donc pour ye penza déjà za traître parce que ye avanda na papa Antoine Tshisekedi mais alandi mbongo pour trahir IDPS ye mutalinga ki apanza IDPS parce que Kanambe l'une des spécificités ya Kanambe donc Yé Kanambe masolo na ya lingaka ezali wana ko panza donc divisé pour mieux régner donc but na bango ezali ba panza IDPS eko ya menjamba la raté IDPS est ennemi et pessi même biso président de la République donc bino moko donc avant aussi ces missions donc na ye bisibino peuple congolais totika distraction s'il vous plaît totika distraction parce que tozala musala et belé na président de la République na président de la République na biso azana tâche facilité donc ko changer na mentalité congolais puis na ba passion congolais azali donc Congo na biso wana donc avant bonga il faut déjà président de la République na biso na 5 ans oyo azo déjà avance après ba misusu bakoya donc to tika distraction bomoni
makambo nga na lagisi bino président de la République na biso balobi te ke batu tout baza la simanae bokoza na bino opposant boko critiquer na bino eza na problème te critiquer za la constructive ndenge na lobaka kaka mais bilobela oto bandaki koloba na l'air kanambe rwandais étranger sanguinaire bomba biso dictateur bozali kolobango na Félix Antoine Tshisekedi bomoni ki ezali na nzela te bomoni ki ezali donc tina te to ko technique discours wana to banda ko technique te na kanambe na mwana mboka na biso azali ndeko na biso azali na pasi ya mboka zo ka pasi neti biso tozali ko yoka pasi donc lelo émission ya lelo na komi presque à la fin émission de kana lobaka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire boyebika soki na komi na suka na pesaka ba mbote na base ya ngumte simbe makambo base ya ngumte comme ça président de la République na biso président pour ayoke la base donc 5 minutes pe yoke la ka base donc sikoyo na pesaka mbote na base donc na ba o na pesa ba mbote te à travers bateau yo na pesaka mbote ezali net nazali ko pesa bango mbote donc le député indéboulonnable donc sans aucun doute c'est sûr et certain donc ezali Ziko Mayele député oyo vraiment azali exemplaire na ba député nyo surtout Ziko Mayele toko jamais toko cesser jamais qu'on remercier na nyo surtout ça le rapport na mboka et puis oyo ça le rapport na 5 minutes donc sans aucun doute sans ambiguïté c'est certainement le député indéboulonnable ezali Ziko Mayele donc ceux qui totiki Ziko Mayele député na biso indéboulonnable to kei sikoyo pona kopesa mbote toki siko pona ko souhaiter bon rétablissement na fidèle na biso ya 5 minutes na kombo ya Pachabora Wazabanga azwaki opération moko ya muke ya misume ça va donc siko azali convalescent donc to seye vraiment bon rétablissement na Apacha Abora Wazabanga akuna na kati ya Hollande nazali kopesa siko mbote na lui Lubanda kuna na États-Unis na mwasi na ye mama Sidonie Okenge donc bango vraiment bazwa maladie il y a 5 minutes avec ces Ngadi ils peuvent plus s'en passer donc so batali 5 minutes vraiment ezali impossible pour Nabango. Donc lui Lubanda Epsingai donc grand prêtre César Ngadi 5 minutes ezali maladie moko côté de biso net virus on peut plus s'en passer donc merci beaucoup na fidélité na bino kuna na États-Unis d'Amérique. Na kopesa mbote l'envers na mama na ngai donc mama Kini alandaka 5 minutes avec César Ngadi donc yesoka landia ngote soki alamuki a fongoli liboso tala soki mwana na ye a présenté 5 minutes avec César Ngadi donc mama Kini merci na fidélité no pour na 5 minutes avec César Ngadi. Donc si on a tikalika na kati ya Belgique pour na kopesa petit na biso Mogi Kinkela donc ba mbote belé parce que yaza fidèle munene kuna na kati ya Liège donc vraiment bon courage na yo petit donc Olenda petit na biso oyebika 5 minutes avec César Ngadi donc merci beaucoup na fidélité no avec 5 minutes avec César Ngadi. Na komi sikoyo na kati ya France plus précisément à Paris pour na repesa monsieur Landou Bambote donc il va se reconnaître mais Landou yemoka yebi fidélité na yena ba makambo atinde la ranga vraiment merci beaucoup pour la fidélité na 5 minutes avec César Ngadi. Na kisi ko na base oya munene zali na kati ya Maghreb na Tunisie pour na repesa Guilhem Massa Bambote ebele donc yazali base munene avandisa masolo na kati ya Tunisie batala rango penza bavandi ebele pour na Rolanda 5 minutes avec César Ngadi. Donc sikoyo après Tunisie na kei na Londres pour na repesa Lauriane Mengi, petite sœur propre, Bambote ebele pour la fidélité, na écoute 5 minutes, ezali masolo na donc Lauriane Mengi, Bambote ebele pour merci beaucoup pour la fidélité, na 5 minutes avec César Ngadi. Na kosuki sa na kati Afrique du Sud, na Pretoria pour na repesa Bula Bulambu, donc moi na ya Est, o yazali na souci ya mboka na ye apesa kanga penza ba fuiti ya makambo oyo elekaka na Est, donc vraiment Bula Bulambu, merci beaucoup na onyo zoto sala rapport na 5 minutes pe na fidélité na. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, de vos suggestions, de vos observations. Donc n'hésitez pas à me les faire parvenir. Donc cette émission a été réalisée par Doudou Swami Doudoulé. Donc nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Que Kanambe toko biki saete akozwa solo na mbuntu tona dikosi. Abou Pia, à très bientôt. Original. Mote Bandeko. Merci Ndebo Yamina na banda kunabino. Tobanda désormais kokutana na cadre ya émission Oyo. Tolobe la santé.
Bon, nga comme on a Jean-Paul Djamba, dont Naza Ndekonabino, dont Naza na poto depuis Bamboula et Belé, dont na longwa Kisasa, na kolika na Kisasa, na Bandal, biso bana Bandal, Bandal na longwa na ya poto, Moussa Moussa na Salakate, na Zakaka, na Bopito. Donc, l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Engol banini motema na biso ezali pompe et la muscle et akani tilikofi motema mutun so ani tilikofi na ye sikoyo motema wana musala na ngoya nini ko poussa ko tindika makila ya propre na ba misisa minene na ba diabète eza sécrété na moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas ou pancréas yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o babengi insuline musala ya insuline eza nini eza soki olie yango ezo réguler ezo tia donc soko olie et sécréter et produire insuline pour ekitisa to ya makambo etali AVC. AVC eza nini accident vasculaire cérébral. Bon ngana ko expliquer bino na mukuse ezali accident oyo ekoya à tout moment eza brutal siko V etali makambo ya vaisseau ba vaisseau ezali ba artère ba veine o ezana cerveau et puis C cérébral etali makambo etali cerveau etali mutu. Voilà pour la AVC. Mais siko ba classifier en mode 2 ezami balé eza AVC o babengi ischémique na AVC o babengi continue ka ko conseil quand ndé mama na bana ko lobana ngai na kitetena papa dembaki de kama nyamase la dièse na bakisi na pondu kozala nzoto malamu edeki loso nyama mbisi na pondu. Merci.